C'est la moka et zamitu Congo to bongisa Congo na mulangwa te na koboma te na ndoki te na poison te to sangana mitunde fo esala po to bongisa moka na biso. Est-ce que bakoko batika kamboko batika kaboye batika la okabana mais lelo to sala okabana bikolo na bokolo bakoma okabana te to lini moka na biso e bonga kana biso Congo ezana batamaeli bati lukwebo ba nommer na communiquer d'abord na communiquer c'est pas une ordonnance. Alors après à nommer na communiquer ba pesier mandat moko ya buzoba ozo chevaucher na premier ministre c'est que ba nommer ce qui n'est pas nommé batunaye c'est que à comprendre même Moussa na été et là Moussa ba pesier est anticonstitutionnel yebongo pe mutwache wana ayebité et le Moussa zo sala c'est dommage qu'on a battu boye pe qu'on s'attendre. Nous avons en face de nous un adversaire animé de kabilistes et de moboutistes. Alors il faut appliquer technique la théorie. Mobutu a 0 au Kabila a 0. Anda boko kona biso to mona le kambo yote. Banda pe biso to botamite to komi na ba niveau yo. Tozo mona lokola eloko mususu ezo sala malakati mboka oyo. Félix Tshisekedi na tango azako tanga ba classe na ye na Gombe wana abimaki na 4%. Papa na ye lokola azalaki politicien ayokaki soni akimisaki mwana na ye akima na poto ake kofana na poto. Yami bale bana pite o bino bozo lukalelo wana kala mingi te otu kobela bango ba député nommé lelo na même député nommé wana basalaki mabe bosi na même député wana bosongisi bango est-ce que mabe wana bakotika to mabe wana bakotika te yango tolobi boye mwana mboka ce n'est pas ça l'idée de faire marcher le pays. Idée ya ko faire progresser le pays eza o président Matef alobaki to sala la plan sortie de crise ceux qui va komi kotatona pour l'application plan sortie de crise c'est parce qu'ils ont compris que bayibaki élection. L'élection a été trichée. Yango va comprendre que ceux qui toquent la plan application sur la sortie de crise, tokozonga en élection. Tango tokozonga en élection, lokola mabe na biso eleki mingi, peuple a regoute biso. Tokomi na dego peuple congolais, bako voter biso te. Tango peuple akocha mutu na ye, akobanda kolandela mutu moko na moko osala mabe na mboka, akokangama. Yango moni bakomi kokosa peuple congolais. Bande kwa ide pesa uchi koyema kala mingi te awa. Boma député tika policier. Les mêmes députés oyendela kizembo, lelo bakomi bami na bino. Yami bale. Les mêmes bato basali mabe na kati ya mboka. Oyo tozoza la rapport mapinye kanga. Bino bosi bango, bokoti bango na kati ya union salité. Mutu lokola Lambert Mende. Tosali marche ya papa tiene awa. Kabila tini biso basoda. Aboni batebele. Lambert Menga wa koleka na top Congo na pokwa na RTNC alors bato bakufi bale oh bato bakufi plus de 50 papa tena kosenga marche tobini na balabala bato bakufi soko kufa okomona nani Lambert Menga bino na top na pokwa alors mutu akufi te bato wana nyonso bazako kufa bato IDPS mutu lokola Lambert Menga pour le moment il mérite le prison mais aye na union salité IDPS babeti maboko mutu lokola Ngoika Sanzi oya bloqué diamant na Mbushimai akangi mesala bana Mbushimai bana Kasai banyokani bana Mbushimai ba souffrir na makambo donc babuni ba yoko kima mboka boko tema awa misu basala kikuti bakela partout nyonso wana pona Ngoika Sanzi lo yoko kota na nyonso salite IDPS ba beti maboko to comprendre que non wana za cheki sengi na uchi ko landa lisusu Remi Masamba alobi Tshisekedi alili ko sala parti na ye ndeko chilombo komi na système dictatorial ya Mobutu pour comprendre ye mais système osa koloma wana na koloba neke no le même bakose basaka na ta Mobutu batitenge yesu wana le même bakose aussi tango Mobutu asalaki bongo suka Mobutu asikela ndeni Mobutu akima na kiloto ya mibale yebake Mobutu soki arenaki na mboka oyo de parce que il fut soda Mobutu azalaki soda makasi mais toi tu n'es pas un militaire aux civils Dédé, aux ans de soubassement militaire, les militaires ont tout la tolo, les hommes militaires à Kabila. Il y a bien que tous ces militaires-là, ils sont payés doublé. Gouvernement se fout à bango,
Kabila pas au Futabango. Bakozala na pression te ya retirer confiance pas Kabila. Yango torobi na yo. Si tu te sens que tu es congolais, comme nous le sommes, organisons-nous les élections anticipées. Tous sont qui sa élection dans le peuple congolais. Peuple a pona yemoko alimina ni pombo ke fungwama. Lelo Paul Kagame a pratiqué yo. Alors du son qui basoda rwandais basoko de la Congo, chef de l'état mutangi makabako rwana. Il y a eu un accord entre RDC et Kigali. Et puis bakor rwana kombo nango nini? Okeleki na Londres. Bato sali discours, batino pona Wanyamulenge. Olobi na Wanyamulenge sont les frères. Mais là même Wanyamulenge on benga ba frère na yo, babotoli biso binemwe. Na uti kola na ndeko so olobi likambo ya minemwe mutako kwaweza Obe Martin Fayulu. Alobi bongo c'est parce qu'il a capacité Martin Fayulu. Yango na zela maloba Martin Fayulu, oyoki Paul Kagame bakisi maloba. Alobi na Congo bien Afrique, ceux qui Martin Fayulu makakala, ne va film ne change kala. C'est parce que babi capacité na yi. Awa lelo minemwe ngwa retekami. Burgumese oyo Rubero anomaki, ti lelo asa en fonction. Yo olobaki osupprime makambo wana, mais ti lelo burgumese wana azosala. Wana tondima yo, to tondima Ruberwa. Et puis Rubero wana, nata confirma awa, bauti komona minduki na ndako na ye. Kota minduki tena toyeba te. Lelo aussi Rubero oyo aza sa peuple, aussi le même Rubero oyo aza tueur du peuple, au côté na union. Est-ce que ça c'est quoi ça? Tolobi na bango boyi. Fayulu apesi bango application après la sortie de crise. Tout ça l'application après la sortie de crise, tout bisa peuple la crise. Parce que likambo oyo eza koboma, ce n'est pas le problème de l'FCC cash. C'est le problème de la légitimité. Légitimité na mukango na députation te. Légitimité na mukango na nzela peuple. Lokola peuple azali awa, zongisa peuple na va électoral, peuple andi masuko pona mutu na ye, pombo ke liboso. Oyo sala wana ekosimba te. Merci mwana mboka. Merci monsieur le journaliste. Vraiment tozana esengo roya na bino wakati no isika, mais soko somona population bazo tabipai na bipai ko yako yingire pai mai pete bazwa oyo bakoki kotambwisa na mboka eza mitu Kongo tokobongisa Kongo na mulangwa te na koboma te na ndoki te na bapoison te tosangana mitu ndefo esala po tobongisa mboka na biso. C'est ça notre devise. Eloko mususu te tosenga mboka na biso na bokimya. Est-ce que bakoko batikaka mboko batikaka boye batikala okabwana mais lelo tozala kokabwana bikolo na bokolo bakoma okabwana te tolingi mboka na biso ebonga bopona na biso pona muto ya koki pa bongi loba na place qu'il faut, c'est ça. Bon makambu wana ezali acte ya magnanimité te edika peine à consommer boloko na ye asali 21 ans soki bozali bato oyo boyebi malamu ke na tango ya kala tango tokende na dialogue ya Saint Sylvestre tosengaka mesure de décrispation mpo na bato nyonso bana mboka Martin Fayulu na bana mboka mosusu tosignaka na mokolo to na mokanda ke fo batika baprisonnier politique ndenge batiki edika pende eza nango kaka prisonnier politique batiki na cadre ya mesure de décrispation eloko grave eza te donc ya koloba ebele ezali te. Bon, au moment nomination à base de Kwebo d'abord c'est anticonstitutionnel. Tout ça bato maele. Congo ezali mboka oyo bato rose wango te lokola théâtre to mikate. Mboka na biso Congo ezana bato maele. Bati Kwebo ba nommer na communiqué d'abord, na communiqué. C'est pas une ordonnance. Alors après à nommer na communiqué, ba pesi mandat moko ya buzoba ozo chevaucher na premier ministre. C'est-à-dire lorsque le premier ministre est là, on nomme jamais l'informateur. Alors, nous sommes à wana. Et ça dit précipitation. Bazo banga. Et là, bazo banga ne, et ça bazo banga Fayulu. Tu comprends que banda Fayulu c'est discours, bato moté mais comme moto, comme le ressort ma kamlandenge oyo et le mobanité. Droit et sa discipline oyo bato ne soit et marche à un règlement. Alors, lorsque vous nommez un monsieur sur base d'un communiqué, on n'a rien à commenter là-dessus. Donc un président agit sur base de l'ordonnance présidentielle. Ce qui est allé bon côté, c'est que bah nommé. Ce qui n'est pas nommé Batounaï, c'est que à comprendre même Moussa a été.
Et là, Moussa Bapessi est anticonstitutionnel. Il y a beaucoup de gens qui habité. Et le Moussa Zosala. C'est dommage. Qu'on a battu à Boye, qu'on s'attendre dans la union, en salité. Le peuple doit se mobiliser. Vous savez, Karl Marx Saloba a mis la conscience collective. Quand tu parlais de scatologie de grand soir, c'est-à-dire bah pauvre va recommandé ma riche va recommandé pauvre, lui voyait simplement l'eschatologie du grand soir. C'est-à-dire, n'engue tozali awa. Il faut tout changer sans sa combat. Combat tout changer les gens. Nous avons en face de nous un adversaire animé de kabilistes et de moboutistes. Tout le monde est alors il faut appliquer technique, théorie. Mobutu a 0, au Kabila a 0. Larry, c'est-à-dire je demanderai à toute la population, vous qui êtes à l'extérieur, bino bosungabiso la moyen, poto kokana proportionnalité de force, la police est instrumentalisée par les Rwandais au Chilombatindaka. Alors biso na kati ya mboka, na sengi bana mboka nyo surtout, moto abandonné combattre, moto atika combattre parce que commander yangwana, seule la lutte libère. Et ça nous serons libérés biso parce que ton mission libérer Congo, la résistance et ça on a pour libérer Congo. Merci mon amboka. Biso ezanine. Banda boko ko na biso to mona na likambo yote. Banda pe biso to botamite to komi na ba niveau yo. Tozo mona lokola eloko mususu ezo salama na kati ya mboka oyo. Oyo ke ezali première fois na monde entier salama puisque na bisika nyonso na ba mboka nyonso que ça soit coronavirus ezali mais batu bazo tanga. Bokele na bisika batu bakufi ebele batu bazo tanga. Mais ekoma awa na Congo bakoma kokangela biso bana ke batanga te likolo ya coronavirus. Na 2020 awa bapesi bana ba plomb ya pamba oyo ke batangi te. Mais coronavirus ezali ko continuer mais ba ke kopesa bango ba examen d'état bapesi bango ba maplomb. Lelo tozongi po bana batanga ekomi ke coronavirus ezo ko continuer bana batanga te bakanga bango ba classe to comprendre te biso na tangwa kalanga na za mukolo Félix Tshisekedi na tangwa za ko tanga ba classe na ye na Gombe wana abimaki na 4%. Papa na ye lokola azalaki politicien ayokaki soni akimisaki mwana na ye akima na poto ake ko fana na poto. Yango wana Félix Tshisekedi lokola tanga kite yango azo sala ke bana classe batanga pete bazala bazoba lokola ye baya kozwa chance ya ki président lokola ye ndenga azwi ya kolokota na nzela. Mais biso na ndenge tozali awa tozobota bana na biso ce n'est pas pour l'intérêt des Congo seulement eza pour l'intérêt ya monde entier. Bana bagoza la freiner te pona moto lokola Félix Tshisekedi oyo atanga te azwi bokonzi ya kolokota. Yeso azwi bokonzi wana ezali ndenge abomelaki papa na ye ndenge alingi ke akoma mokonzi. Mais biso toza na posa bana na biso batanga bazwa ba cours au sérieux de façon que lobby bazala batu ya cultiver na mitu. Mais bazala ba ignorante na mitu na bango basala n'importe quoi oyo ye azosala. Azoyeba te comment diriger le pays donc a commis en divagation likambo eko sale mate ya sali yango tozo lingango te bana na biso to lobby ali media azongisa la biso ba classe soka lingi ko boma classe aboma bana na ye lungola bango na bisika atinde bango ba classe bango bana na bango ba tanga na ba poto biso bana na biso ba chomaka likolo ya bozo bana ye yeso kazo kokate bituma na ye na kabila etali bango mibale etali biso te biso to boyi awa coronavirus eza te na Congo tozala nango te makambo wana eza ya poto na poto kutu batu bakufi ebele me batu bazala otanga me awa likambo ngo nini soka mbuzo kokate a démissionner tikela biso mboka wana penza tozo boya to beti sete atikela biso bana na biso batanga théâtre na ye akena osala ngo na IDPS biso to boyi akokaki te ye na azali na diplôme te mboka ya 80 millions des habitants comment akokokango ata moke te akokoka te atika na ye a démissionner. Bon pona likambo ya este loko na koloba yo te couvre-feu okosi bato na sima coronavirus ozonome ba généraux
ozo nommé ba magistrat au salle école de guerre bongo est-ce que talaka ba image oyo ba information congolais bazo kata mutu ezo lebelelo ko moko te soki ya solo pena yo za congolais latana na mawa ya este po biloko ezo sala makuna muninga ba yebisi yo to sala boye omoni mabe no Adolphe Muzitu aye koloba to sala guerre contre Rwanda bofini Adolphe Muzitu boye Adolphe Muzitu bakanga ye mais lelo na munoko Kagame bino moko boyoki congolais Kagame alobi nini président ya pays mususu ebundisaka biso eloko Muzitu aloba bofinela ye bolobela o bamemela justice boye lelo Kagame andimi yango basoda na ye kuna ya Rwanda bayesala nini kotoyo toujours este tokanisaki keno Kabila mutu azosala biloko wana lelo Kabila kei atikeli yo poste bongo bitumba ngo ezosila te ndenge nini mayele nini oyo ezobimisa oketa mutema na Angola ese biso tozangi basoda makasi FARDC ezangi makasi bozoketaka bagénéraux moko ya bapaya basoda na biso yeli bakobunda babalukeli bango bapesi bango bakomandema ya buzoba soda lemi bakomotiye basoda na biso na bandeko na biso eloko abongo papa ngai baliaka yango na soni te biso toza bakongolais peuple aleki yo peuple balekaka ye te peuple nde alekaka biso toza bakongolais toyebisi yo cede mikanda tika mikanda na mesa to change politique mosusu tokenda tiktak mosusu ozobomisa bato mais bozoloba te to eloko kokamwa makambo oyo babanda kobimisa poasa na ta ya Kabila mais lelo bino na UDPS soki bato batelemeli yango ekomi mutema mabe soki tolobeli yango o tribal o el politique eloko wana toboya yango bandeko ya UDPS botika eloko wana vérité ezaki esengi tobimisa tokobimisa yango na ta oyo ya Kabila tobimisaki bavérité na ngonga na bino mpe soki emonani bavérité ekobima couvre-feu mabomo nyonso kokangi bango tozomona prison kotie bango te tomona continuité na bango te eza ndenge nini mabomo mosusu bokangi baza bainosa tokola na bango depuis tozalaki bana mike totumola bango mais lelo tozokamwa bokomi okanga bango toza na posa tozwa résultat ya couvre-feu esali nini bokangi combien de rebelle toyeba bango place bazali na place basambisela bango bozomema biso lokola bana mike toza bato totangi betida minene nde toza boye toleki na bino bakonzi mosusu eloko ezosala bino bakisi bozokezwa na mwa bindimola mosusu oyo na kopesa boye ondimi biso bapo kongola akufa me na mayele nga ndeti naza boye eza baministre mosusu oyo batienga farafar na koleka ye akoleka nga na mbongo me akoleka nga na mayele te je suis oyo akomaki na classe nga mpe nakomaki yango me mutu na mutu abi ndenge akodevelope yango koanalyse yango naza mpe na kanda nawiti koshome na 2020 mpo na sisa classe na nga na sisa yango te okanga biso yinikini me lelo toye kozonga towiti kofuta bafrais obloke biso lisusu yebake eza na bana mosusu fo bapase bapromotion bamémoire makambo eza ebele boyebi monde université ndenge ezalaka mage faci okoma kuna te okotuna bandeko mosusu bakoyanola yo eloko wana lokola ozopenalize baétudiant toyebisi yo mokolo yo kotake non ri classe ezongi sachile bien ke nga labia kwa yinikini réunion kosalama kuna mwende marche tokosoutenir yango il faut tosuki so mayele oyo comprendre tuna bao batangisaka na yinikini oza baprofesseur j'ai un professeur oyo atangisaka nga aconseiller na yo na matière environnementale tuna ye aexplike yo makambo ya université ndenge ezalaka mpasi oyo tozomona batransport tozobesa basilavis bafrais oyo tofuti yo ozofrene biso tokekola botama ndefu mwana na nga oyo ya liboso na boti azofila koma na 3e primaire me nga tata nazofreneka na LD makambo koya boye nazokoka te alo mwa mpine ndenge azokemata toketanga nde promotion moko toni ndenge ozobloke boye merci.